ayaki kolinga ngai era alingaki ngai tozo vivre na ye ayebisi ngai ke azalaki aza marié tobandi ovivre na ye na kovivre na ye wana na ye kokóma na zemi donc nakomi na zemi na ye ye ayebisi nga ye akoki kobota na ngai te akobota na ngai te mpona nini raison ezali nini akobota na yo te parce que ye aza déjà marié mie nalongola zemi wana ok je me suis dit nakoki kolongola zemi te soki nalongoli zemi baconvenir eyaka bon na momana nakomaki dia na ba 23 24 nazwi mwana ntango nazwi zemi nabengi maman yakomi banga c'est comme ça kende ka ngola pa mama na bino azwi mbongo apesaka nga nde na voyageur nakendaki epa maman nakebota kuna oyebi mwasi so aza na zemi aboti sa mobali baréalité ezalaka mo ebele surtout angola parce que biso toyebi mboka na angola nanu traitement ezalaka malonga te par rapport à biso on ezala so oboti lelo ka fo bima po tika mbetu wana tika mbetu parce que bato mosusu bakoki koya koremplacer non nayebi mboka na très bien mbetu ya angola balalaka nango te que ça soit ka na yo oui na yo bota pa mama tout ça là nde mama yo yebisanga bon comme ça quoi vie a ozokoka te ozonga kasi na Congo pa mama Chantal je me suis dit bon problème ezate mama selinga koli nazongi pa mama Chantal nakomi ovanda nde naye kokuta na susu na prince tonton oyo oui ayo monanga Sarah yo santé no esilaka te beauté no esilaka te nsi oui soki nalobi naza bien nakosi mais quand nzambe alamusinga naza malamu ok comment na maman kombo nanga mama Sarah ok kutala yo bona monde yo zamta sambela to sambela Zambe ya mapoki na nyoso to pesio merci totiki mama ona sala boko na yo yo nous allons mettre absolu na comment Yesu Masia pour la foi j'ai ainsi prié amen ok mama Sarah papa ok je crois on a biso na télévision na yo yo pe ne babaka ya minene koleli yo kande babaka ya minene koleli ngai yango ngamoko na longoli makolo na ngana ndako na ana bravo Jésus ok dans otala émission bravo Jésus pour lelo koleli yo non auparavant liboso na mona rwanda nini namona yango malamu parce que liboso na po kwa makambo isa mapeza ka solo tu zali mamalokuta selon yo nandima kama makambo isa na awa yango na longoli makolo na ngana na bravo Jésus ok merci beaucoup maman problème ni là kasi papa nazana pasi na regret parce que nazo beta histoire ya parcours na ngai d'accord parcours na ngai premièrement naza orpheline de père mais naza na maman et ya que ça la ketango papa akufi ndenge zalaka mama tikali ye moko atikali na eloko te ndazaki na grande sœur na ye moko ndazoka mama amema mama na ngola ok nga natikalaki awa j'avais 18 ans natikali nakomi kovanda et pas ya camarade ya maman ok nayaka kokutana na tonton moko prince faut travailler ensemble you know senga ki mutu mo fa aider yo au lieu luka batu mais yo mo sengi susu et papa prince a aidé yo na mutu oui de boyo lingala Mohamed ndeto yo nga kaninga utikilenga sauf que mwana atikali pa maman ça va pas de problème nda yo vanda ayo yebisanga o na mon lokola na récompenser yo ozana activité ya kusala na place au vanda boy ngana yebisi oui parce que ko vanda pe ba batu eza bien te mais o lukelanga pe esika tango lo ba ino ba biloko wana ya to beaucoup na ye pression na ye son idée c'était comment bozonga na taki mwasta mobali ou chota idée ka papa récompense idée ne zakini bon ba penser na eza quitté sous pour na récompense eza qui connaissance que tango mutasele li obongo c'est que azana posa na okaka yo mo pose pe na besoin na ye na boya ka été parce que nazali na penser ma belle bosso na été pendant cette année sokina na Angola oboti idée na opeti non Angola c'était quoi asino na Angola ke obota na Angola to asino na Angola okende kaka na zemi yango donc denga Abraham apesa ka nani Agar apprécié Tokia Maya apprécié na mon bouquet na so beaucoup na bino non na kende kaka na kende po image nangeza ali souté parce que ya obate la foyer na oui et ayo bon moko na comment appeler ko boya comme vraiment ko boya parce que na moneki on dirait attaquer nga moi choc moko na motema na ngai ndene yo ya donc na ye ayebisi nga pe azo nga activité na yebisi bon ça va pour mes até afonga le senga maison ya Kenkelere na bandi pe ko travailler nga na yebisi ko travailler nga moko boye faut nous attendre mutu parce que tout le temps je travaille entre temps je sors avec lui donc manga c'est maison Kenkelere wana mais boli maison ni nango malko na ba choc nango nyoso malko na ba choc na basala ki na bosa no nyoso eleki na ese malam nga pe awa naza mutu te parce que yo za mobile nanga oyo oza ya liboso na bandaki na yo mbala moko aye ko présenter nga
cousin na ye Mohamed. Cousin na ye aye aza jeune boye tout ça là tu bande travailler na Mohamed. Sikoyo ngai na komi ko approcher Mohamed. Bon, tout ça les relation na Mohamed. Tout le monde na Mohamed. Entre taye alinga akazana na ngai. Et comme na mama moko tema tozo bima na Mohamed na yo comme na zemi ya Mohamed. Amazana na mona ke mpe musika masa. Lobita atindlo cousin Mohamed ali pourquoi? Na maison kekelere na yo. Mohamed a été que yo na pas presque bon samba. Na linga été Mohamed a ba. Linga été, yo linga été. Bolinga bon, toke maman, toke pour la question. OK après? Na linga été Mohamed a bango. Dit comment vivre pena Mohamed, kamo ya ko isa Mohamed. Naza besoin ya Sarah aya boy. Ngape mona na isi Mohamed nazo ya. To kepe to déplacer na yetu bimi. Mais comme na moment ki nga na komi na zema Mohamed. Na yo tala ke Mohamed aza marié te, aza jeune moko aza bien abota na epete. Na ko préférer na vivre na Mohamed. Abala ngai. Mais ton na bisi Mohamed na kokite tema bolingo se côté ki na isi Mohamed vérité. Tala na banda ko bimana prince. À la presse de Bota mona moko exorcise en Angola. Mohamed alingi souté. Mohamed alingi souté, alobi jamais ya koko bala nananga ponga na za mwasi ya cousin na e simbati. Yango ngai na yaki na mission. Pourquoi ya boya? En tata ya déjà marié. Pourquoi Mohamed a boya? Parce que ndeko na prince a déjà marié. Ngai non na balité malgré na bota kinai. Mais le sou kinai. Yango na yaki na bravo Jésus. Parce que na bala na Mohamed. No yo lingi Mohamed. Na li Mohamed. Ko bala na ye. Oui. Maman tant que soko lingi pardon pour la question presque na choqué na question nga. Mais to basana nzambe na choqué yo. Qu'est-ce qui prouve que je mozana ngoza Mohamed? Parce que Madiana prince. Il on y prouvé. Na za mwasi. Oza mwasi c'est l'autre. Na yebi batoni ni ngana bimaki na Mohamed o ngana kanga makina zemi. OK. Tu sais on la ka prince abengi bisi Mohamed ke nazo ya po prince abengi nga. Tant on no so Mohamed nini. Nando yebise Mohamed vérité te nando saka Mohamed azo tuna ngaka kande ni musala za ko évoluer ndenge nini tout ça là. Ah maman ngai. Sikoyo Mohamed aboyi na ye alobi ke simba sauter. Est-ce que il y a au piéger papa prince cité ke le roi ya bala le roi benga ki cousin na ye nde sali ke yo sala ngo bongo na nkosa kwa vengeance. Tu as na bolingo moko vrai sincère aux allez nango. Pas vengeance. En réalité prince a déjà marié. Ni oso nando sana prince oti kwa bimsa mosi nenda utepa kutanga. Na moni ke ezamie ke na sana Mohamed. Maman, pourquoi le bala libanda to lika Mohamed waza cousin propre. Ya prince bozana na mwana moko, mwana na aobenga prince. Et aobenga prince papa, il peut aobenga Mohamed quand même papa leki. Parce que le lozana zemi on attend yo bota. Mwana na aobenga prince na abenga pa kulutu. To aobenga ye nani. To zana quand même baba tunano. Abenga pa ku to kupa. Parce que pas ça négligé ngai. En exécution mais yo bien exécution nazo citoyenneté bien exécution mais la récompense na ya ça ilo maison kenkeleri papa ta c'est la maison kenkeleri nga bimsa moi ce n'était pas kotanga nga bimsa moi ce n'était pas kotanga bon moi en tout cas non choqué pourquoi les gars qui mi bali bandate ka cousin o ya moko propre o yo boti na mwana zana no pama to zana no bato mwana no boti na prince aobenga papa Mohamed aobenga papa leki mwana ozana ye na libumu akobenga papa prince papa kulutu yo mo mutu moko motie ko za multicolore na nzoto na pe bala babima na insiste moko d'abord mabe parce que mona ona aobenga ye papa leki o za libumu aobenga prince papa kulutu sikoyo bana mi balilo bakoli au fan ça bango peut-être sur ligne papa prince so na comme il est au niveau parce qu'ils a prince à permettre soit Mohamed c'est ça mon souhait. Est-ce que vous croyez vraiment cela? Tout ça que moi, comme on Mohamed Ndeyo, tu peux accepter? Papa, je n'aime pas les choix. Je n'aime pas les choix. Si on est parce qu'il y a un choix, Mohamed Makas. Ok, merci.